La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. La famille, problème ya Pierrot Ndombasi na mwasi na ye ezosalanga pasi nde nazomona motema mabe ya bandeko na biso ba congolais réaction ya bandeko na biso ba congolais na affaire a Pierrot na mwasi na ye ezopesanga pasi. Bomondi tolingaka kozalaka motema mabe te, tolingaka pe kotia minoko na biso na affaire nyonso te. Pierrot aza mwana mukie te, aza mukolo. Clarisse aza mwana mukie te, aza mukolo. Eza na babiloko mususu oyo boyaka kosala na internet eblesaka bato lisusu davantage. Nalobaka tango toyaka kosala ba analyse to pe tango toyaka kosalaka babiloko na biso na ba TikTok tozalaka na mwa ndambo ya sagesse pe intelligence eozala bien yaya. Lelo ye okoti affaire a couple oyo ofingi bango olobi n'importe quoi pona bango mais eza makambo eta la vie na bango. Lelo Pierrot Ndombasi ata bongi na vie oko contribuer à même pas tana 1 centime ya vie na ye. Tozalaka wana teka pona okotaka ba vie batu makasi eza kitoko te. Na otela bino video moko, video wane chokenga, na oki pasi komona ndeko mwasi, nenga zo finga couple oyo par rapport ya problème baza nango pona mabota. Yaya, Pierrot na mwasi na ye, ba mi yebi koleka nga na yo na réseaux sociaux. Soki bango mibale baza compatible te, ba mi yebi koleka nga na yo. Vie au bango bazo vivre ba mi yebi. Nombre des amis oye longwe Pierrot aza conscient, Clarisse aza consciente. Conscience na bango eo sala. Eza biso te bato internet nde tokoya ko rappeler to ko réveiller conscience na bango non. Bana ba famille, Clarisse a na famille, Pierrot a na famille. S'il s'agit baboya na bango mibale par rapport ya compatibilité o baza na ngo et osenga te biso to ya kufinga bango na réseaux sociaux. Je sais pas ce qui tozaka na motema te. Lelo likambo ekweli couple oyo tie munoko, oyo fingi, oyo saboli bango na réseaux sociaux, bokabwana. Vous pensez que bolingo to salaka ezara pour les enfants? On se marie pas pour les enfants. On se marie pour nous-mêmes. Bana bayaka sima. Tango tolinga na tolobaka te directement na olinga opo bota bana. Non. Bana bayaka sima. Tolingana ono pona mitema na biso mibale kutani. Tolingani bana bayaka sima. Soki bango mibale baza na capacité te ya kobota. Bami yebi bien koleka biso. Bango nde bakende epa ba docteur. Bango nde bayebi eloko nini o docteur aloba na bango. Soki eza choix ya Pierrot na mwasi na ye bavanda ensemble sans les enfants, eza choix na bango. Eza choix ya nga na yo te. Pourquoi toyo kota likambo koya kofinga batu mibale o bazo vanda bazo savourer bolingo na bango. Ba ozala batali boso te o ba ozala na bana te. Combien de gens o baluka bana ti lelo ba te. Na betela bino lisola mama Chabani. Na betela bino lisola mama Chabani, mama Micheline Chabani. Jusqu'à âge o ya komi.
Elle n'a pas des enfants. Mais ao sepela quand même na vie o nzamba pesi ye. Il y a des fois to sepela kana na vie o nzamba pesi yo. To tika ko stressera baninga à cause des enfants. Ce n'est pas dit que ceux qui ont nzamba pesi yo bana et comme sujet à monkeri oya ko finga ka baninga o bana bana te. To ebi sujet maman Alexandra. Elle avait l'enfant. Elle avait Alexandra comme sa fille. Et aujourd'hui, Alexandra kenda wapi. Mama Rosemine. Asuka ndenge nini. Lelo atikala na mwana te. Liwe koya. Nzamba ko peso bana. Akoki pe ko récupérer bango. Alors tout ça la ka erreur te. Ya ko se monke na bato baza na bana te. Tout ça la ka erreur te. Nzamba pesi yo 3 bana. Nzamba pesi yo 4 bana. Ce qui lelo accident moko ye o kufa soti bana no ba okendo tikali maboko pamba. Moteme sukinga. Moteme swinga. No yoka video o na otela bino. Isalinga pasi na motema. So nzamba pesi yo bana ya malonga. Le ba gloire à Dieu. Et na bana musuba bota mana ba malformation. Et na bana musuba bota mi bana ba handicap. C'est le Seigneur qui a voulu. Nzambenda lingi. Ceux qui pierront na moi sina ye bazobota bana SS. Bana ba ovanda te. Bana ba odirete. Ceux qui Clarisse ozo bazemi ezolongwa. Ceux qui Clarisse akufela ki mwana. Bango mi bale bazana conscience. Bango mi bale bayebi eloko ba osala. Réseaux sociaux te yo kabola couple oyo. Ceux qui bango moko ba juger bon to kabwana pour nga place na okena ke kobota pour yo pe place okendo ke kobota et tala bango mi balé. Na yo ka pasi ko finga bandeko bana bana te. Na yo ka pasi. Ya douleur ozanga mwana na libala. Peut-être komela ote. Oyebi douleur wana te. Mais ena bato ba yebi douleur wana alalaka te. Ena bato ba yebi douleur wana alalaka te. Ana pasi na motema. Ça fait mal. Boyebi douleur ozanga mwana na libala. Wana belle famille mo ba otio shosho. Boyebi douleur wana de salaka. Il y a des fois totika kabiloba loba. Il y a des fois totika kakokota makambo etali bisote. Ndeko nanga yo mona ka osana otela bino vidéo wana bolanda. Yo mona ka osali no vidéo. Otien dans les réseaux sociaux peut-être pour gagner de vues, peut-être pour gagner des abonnés, mais tu sais pas combien de vidéos wana est choqué ba les concernés. Les réseaux sociaux ou ebomisa bato ebele. Car les réseaux sociaux ou nous sommes les pèlerins yaya. Lobito kende totika mokili yango. Lobito kende totika même bana. Lobito yaya tika ko choquer batu pona bana. Soki nzamba zo pesa o bana midongo midi poko zo bazemi kumisa nzambe. E ana bato ba o lukango ba o zwate. Bio na bomona te, na boyoka histoire te, ndako epeli, mama bimaki, bana na kati ya ndako baziki, mama tikali maboko pamba. Na boyoka histoire wana te. Sepela na bana o nzamba pesi yo, tika kofinga baninga o bana ngo te. Nzamba pesa bana ata na 60 ans. Na mona batu ko témoigner âge à 60 ans nzamba pesi bana. Na mona batu ko témoigner na ménopause. Menzamba pesie mapasa. Yaya ezalaka. Compatibilité au Pierrot na mwasine ba nango. Si réellement de bolobarake, bangomi bale ba AS, bangomi bale so baboti ba pesaka SS nde babotaka ba SS. Si réellement eza o bolobaka. Bangomi bale ba yebi, ba mi yebi. Bangomi bale ba mi yebi. Mwana o Pierrot abotaka liboso po
nyonso ebanda na liwa ya mwana o Pierrot abotaka liboso. Mwana Pierrot abotaka liboso, mwana ana botamaka na problème ya motema. Mwana ana botamaka deja na problème ya motema. Eloko ebomaka mwana wana ezalaka maladi ya SST. Tomonaka bana SS babotamaka pe, bakolaka pe, bakomaka pe na âge mo ekomi bakoma changer bango ka makila, bakoma changer bango ka makila tomonaka. Pierrot ye moko alekaka alobaka ke mwana na ye ala na problème ya motema. C'était prévu ba voyager pour na opération wana. Pierrot ye moko alekaka na émission pour na olobake c'était prévu ba voyager pour ba opérer mwana na ye motema. Azaki na problème à motema. Mais ça n'a pas tenu. Le Seigneur Nzamba décida qui autrement. Nzamba décida qui azwa molimo ya mwana. Nde mwana Pierrot akufaki. Yaya, po ni bozong se la bango ka likambo ngo na réseaux sociaux. Ce qui Clarisse azui zemi elongwe comme monde lelo to koma na mitema mabe ba proche na biso kaka nde ba koma koteka ba matière na biso na réseaux sociaux. C'est malheureux. Ba proche na biso, ba camarade ya Clarisse, ba camarade ya Pierrot. Nde ba ya ko pesa rabino be information. Keze mikute longwe, keze mikute salibwe, bango mibale fo bakabwana, bino boyebi douleur okabwana so bolingani makasi. Boyebi combien d'années au Pierrot asali na Clarisse. Bokabola bango ka facilement boye pourquoi parce que baza compatible te. Bayebi o ba osala. Etali bango. So ba dovanda sans enfant etali bango. So nzamba opesa bango chance ke ba bota mwana zala na état malamu ezotala bango. Bango nde bana confiance ya ndenge baza, bana confiance ya nzambe o basalelaka. La famille totika ko blessara baninga. La vie a beaucoup de surprises. Vite au monde ezana ba surprise ebele. Pema o ngana o to vivre ka Yesu nda pesa biswango. To vivre na pema moko o nzamba pesa biso. Nzamba kozwa pe pema otikali lokwa soso, otikali lokwa nyama sans pema. Pwani koya ko juger batu na réseaux sociaux. Pwani koya ko tia batu mal à l'aise. Pwani koya ko finga batu parce que yoza ozana bana. Parce que yoza na groupe O positif. Po yoza na A, po yoza na B, po baninga bana ba AS. Nde komi signe ya monkeri. Non. Nzamba créa bango na lolenge na bango. Baza quand même na droit ya ko vivre. Baza quand même na droit ya bolingo. Même si bana no ba yete, bana droit ya bolingo. Noti la bino vidéo wana. En tout cas, je suis choqué ce matin. Hein? Naoki pasi na landi vidéo wana. Naoki pasi. Na ebite ndeko yo. Sozaka na motema, tozaka na motema te. Na ebite. Soko yoka pasi ya baninga. Soko yoka pasi ya baninga te. Meyeba ke vie eza na ba réalité. Vie eza na ba surprise. Nzambe sora pesi yo akokiseli yo nyonso. Sepela nango. Profite nango. Kotia kana mamba batu te. Profite na o nzamba pesi yo. Profite na oya yo. Mokolo nzamba olongola pema na ye. Et ozala fido, ezala pena c'est fini po na yo. Profite na o nzamba pesi yo. Tiko tia baninga mal à l'aise. Mokolo na bango ezali. Tolanda vidéo na otikela bino. La famille, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Partagez-les likambo na Facebook, partagez-les na WhatsApp, partagez-les na Messenger, partagez-les na réseaux sociaux nyonso. Message yo comme la ba Pierrot Ndombasi, baza na kimia. Nzamba yebi oya bongisi. Ceux qui bango moko bazo juger bon, ba vendre ensemble et ta la bango. Ceux qui bango moko pe ba ko juger ba kabwana et ta la bango. Mais la vie a beaucoup de réalités. Et si ka o ba tonga bolingo na bango, et si ka o ba banda bolingo na bango, tozala te. Nanti que la bino vidéo tolanda
tielanga j'aime bien et oza malamu mingi tolanda. Bandeko boko limbisa leo na kanda makasi nan bomona nga na kanda boye te eza pona Pierrot Ndombasi na mwasi ne Clarisse. Pour rappel, na pesaka bino annonce que Pierrot na Clarisse il faut bakabwana parce que bazo bota bana oya trepano. Ndeto benga ngo na lingala SS. En tout cas, ba proche na bango ba contacta kinga, ba lobby Mervyn Chanase, Pierrot ba okabwana na Clarisse. Na pesaki bango pe conseil. Donc, on a du domaine, na monaka ba patiente, ba patient, o bazo souffrir na maladie wana, y a pas de calmant. Moto no soka pour sa mi boma na ye. Alors, par surprise kana nanga lelo ezanini, ba ko benga nga ba bisanga Clarisse na Ndombasi na Pierrot o a théâtre ya maboke bakabwana te. Bazo continuer kobima ensemble likolo nango. Clarisse azui lisusu zemi. Merde. Pierrot, ma vie. Pierrot, imbois. Pierrot, t'as les longues la safou. Clarisse, zoba makoloma bata, imbois, abongaka na maquillage. Ba pareil irresponsable, ba ndoki. Ba égoïste. Ba deko. Tango ba bota ki tango ba lingana ki nde na Congo bo sala ba examen te. Ba hémoglobine na bino so eza ndenge ni eza anormal, bo se dépister, bo sala raté bo ba na ka bongo. Biso na poto so muta na zemi. Azui zemi basala ngoda na Congo na biso basala bino mais bino olingaka bota bana maladie bongo o bako nyoko les nzambe te nzamba pesi ba médecin maele pona bon nyoko la bana te. Cette maladie est la pire des souffrances au ko souhaitango être humain mon côté. Tango base maison longwa ba uto ko perdre moi na bango na SS ba yesiko ko sala ba examen. Il y a électrophorèse pour bayeba ba moglobine na bango ezandengeni ba yo bisa bango boza compatible te bana bomando bota bobando zala kaka na maladie oyo ya drepano ya SS boka bwana boyebi da secret wana. Pourquoi boko sangse solo comme souba ya ba infection ya Congo bosaka toilette na coup direct? Pourquoi bongi bonyoko la bana bandoki Clarisse nazo sambela zemo zanango elongwa lisusu zemo zanango elongwa lisusu yoko bota te soko lingo fa na Pierrot boza na besoin un fruit de vos entrailles te kende kolongola zemi non kende kolongola matrice kende kolongola ba trompe ba balosongo po bota te po za fertile ozo kaka zemi mais zemi nyoko zo ya mwana malade oko nyoko la mwana. Tu es quel genre de maman mwana wa uteko kufobi souffrance ezaka sozo belisa mwana wana y a pas de calmant pour ça. Oyebi da pasi wana. Mais pourquoi lingi lisu ozwaze mo bota kaka mwana o anyokola? Ta pexi bino libala na Pierrot te. Merci bino. Banger a libala wana bana oboko bota nde ba ozala mabe. Boyebi yango pe bien. Pour nga tchaka bodio te botina ki proche na bino ba sola nanga. Na tchaka na se. Pourquoi olingi obota mwana o akozala malade o akofaire souffrir yo toute ta vie kutu yo moko moralement tant que maman biso kuna banda ku sozo belisa ka mwana azoka mutu pasi moi fièvre mo ba virus ne sera bana biso apoto ozoka pasi bongo yo ozolinga ko bota mwana oyo maladi wana ekosilaka te à vie une souffrance moko énorme. Soko yeba kite zalika mosusu mais oye koyeba épargner banako
Vous êtes égoïste, pourquoi les parents? Vous êtes égoïste, pourquoi? Épargnez-moi, Anna. En tout cas, soki bokabwani te. Soki mwana na ngai na ebisio obota te. Loba ngai na mona bana wana de banyoka makate. Na maladi wana. Obota te nzamba o permettre ngo te surtout nzamba lakisi bino ke boza incompatible mais bino bozo linga ka ko sangsabla masuba. Clarisse obota te. Ti boko kabwa na Pierrot. Non, on a passé la montée ma pona yebi. Alors, sans plus tarder, bande konanga Congo biso na poto. Ba ça ça biso ba examen wana. Maladie ya trépano eza très mabe. Bozo exemple ya ban Pierrot Ndombasi. Bosa tetieste eza maladie moko mabe. Soki oza un partenaire na yo bobi ke boko bota soki bobalani c'est bon après boke sa test wana soki bino de bosangisa babiloko masuba bozo sala bolingo mwana ta so akoti na ta bobalani te eza na problème te mpona bino pardon allez faire les tests c'est gratuit ezaka makila bobenda o test on babenga ngo e loba électrophorèse de l'hémoglobine ou bien dépistage d'hémoglobine anormale. C'est ça le nom à tester. Bah ça la binongo. Ce qui yosa AS, maintenant vous expliquer on yoso. Yo sali test wana mais mi partenaire na yo asa la test wana. Ce qui meta bisibino bokoki ko sa complète ko bota bana ba trépano botika s'il vous plaît. Na ko lela même. Na ko lela. Pardon. Bato mingi na Congo babotaka bana bongo po bayebaka te. Eza yango na trésonomie 21 so bayebisi kobota bana bongo. Pardon. Longola zemi. Pardon bokabwana na papa parce que maladie wana tu peux pas. Moi je suis maman na boti na mona comment ba biso ba souffre kana ngo na santé hein na du domaine na olinga te omona pasi wana na bana bokabwana na kolela na caméra te mais pardon bokabwana bolanda ta ba témoignage mosu okoka témoignage mais komona nde moto osouffre nango eza différent alors ngana du domaine na bisabino pardon nazif matako loba na ba congolais bokabwana bosala sentiment te Pierrot soki bolinga bokabwana te bana bobando bota nzambe olinga esu babima moki te bandaka kolongwa zemi oklarisa nango ekolongwa soki mpe bosante te nzambe wana akolongola moko na bino na mokili po boniokola bana te po baparent bazalaka boye te. Bandeko nanga nasi bolandi video bomoni koya kopesa conseil na ba couple avant babalana basalaka check-up basalaka ba examen nzoto na bango bamiyebaka bayebaka nini ba groupe na bango bayebaka ceci cela eza mabe te okoya opesi bandeko conseil mais kokoma na niveau ya kofinga bandeko basi te bandeko mibali te yaka pesa conseil oyo kopesa ekosunga bandeko bayebaki te conseil oyo kopesa bandeko ekosunga bandeko bayebaki te ayebi pona se prévenir tangu nazo avant na bala il faut na sala boye pona ko se prévenir oui c'est pas mauvais mais okoki koya kofinga couple ote yo moko lobi bien
esi bakendaki komona docteur. Donc ntango olobi ke bakenda komona docteur, c'est-à-dire baza na bango au courant ya makambo nyonso oyo ezoleka na libala na bango, baza au courant de ça. Bamiyebi parfois toyaka oloba tokabwana kokabwana ezalaka facile te, ezalaka facile te. Oyebi te eloko nini ezo maintenir bango bazalaka ensemble, oyebi yango te. Kokabwana eza facile te, eza facile te yaya. Bokanisa te ke kamba moko ndenge bolobi bakabwana Pierrot na mwasi ne bakabwana mpo babota directement bayemba moko balandi bino bakabwani, eya facile te. Batongi bolingo oyo banda kala e dépendre na bango. So baomona ke bakabwana mpo ezo dépendre na bango, so mpe bakabwana te ezo dépendre na bango. Ndeko na nga pesa conseil lolenge ozopesa conseil eza mabe te, me tika kofinga bango. Pesa conseil ozopesa conseil na limemi ya nyonso, opesi bandeko conseil, me kofinga eza mabe, kofinga eza kitoko te, kofinga eza kitoko te yaya. Pierrot tala mutu, Pierrot tala boye, kasi kofingi bango nde directement kaboli bango. Soko ye na réseaux sociaux ofingi bango nde directement bakabwani, non. Mosu pona bango priorité libala na bango eza bana te. Yango moni bavandi soki lelo Clarisse azwi zemi tosambela nzambe, Clarisse ya bota tosambela nzambe, nzambe asala ye ngolu. Bakendaka mpe bahôpital nde baza wana, peut-être balandelaka bango mpe na hôpital. Maintenant so baolandela bango bakoya koyebisa biso na réseaux sociaux te kende toza boye, hôpital ezolandela biso maklakla ndenge aza boye, non. Ezaleka boye wana mwasi agesho kofinga eke ezongi banda bala banda boye ye wana banda bota munoko ekangama. Pierrot na mwasi na ye baza bana mikie te, Pierrot na mwasi na ye bayebi oyo baotraverse. Thank you. Pierrot na mwasi na ye bayebi oyo baotraverse. So nzambe alobaki babota baobota, soki nzambe alobaki babota baobota. Eutala bango totika kostresse baninga, pesa bango conseil me kofinga bango te, pesa bango conseil kofinga bango te. Yango na vie bandeko na nga il faut oyeba pe banani oyo totambola na bango na vie. C'est très important ya oyeba entourage na yo, po entourage ya Pierrot na entourage ya Clarisse bango nde baobimisa bamatière ya Clarisse. Ndenge nini toyebi ke Clarisse akomi na zemi, Merveille ndenge nini aye koyeba ke Clarisse akomi na zemi. Entourage na biso eza toxique, entourage na biso bandoki, entourage moko mabe. Muninga akomi na zemi directement bosali bapel pona kolobela zemi ya muninga, muto na okuta boti te. Mwana ya Pierrot liboso azalaki na problème wana te, akufaki na makambo na ya motema, problème na ya botamaka. Toza ata biso na Afrique du Sud il y a beaucoup de gens oyo bana bango babotamaka mwana abotami directement na problème ya motema, omona pe baopéra yango pe sili. Totika kostresse baninga s'il vous plaît, ça fait mal au cœur et ça la passe na motema. Conseil pesa bandeko mususu, pesa bandeko conseil avant bobala ne bokendaka basalaka ba check up eza bien, ba examen nyonso il faut kosalisa. Conseil kitoko, conseil ezokende kitoko, conseil opesi kitoko, mais il ne faut pas croire que non opesa conseil mais faut finga ka Pierrot na mwasi na ye. Nzamba pesa abana so bango baza compatible te bamiyebi to forcer bango na makasi te boyoka bwana to toyo finga bango te po bana mikie te bayebi o bosala. Eza vraiment pasi mingi
mpona bandeko na biso ya bakongole. Bandeko na nga napesaki bino mbote na debi te na kosala yango mpe ata na suka. Mbote na bino nyonso esika bozali. En tout cas nzambe alola pambola bino bato bokotaka mpona kosoutenir chaîne na biso. Nzambe alola pambola oyo esika ozali. Sunganga na partage, sunganga na ba partage, en tout cas sunganga na j'aime, partager vidéo au partout ndeko na nga. Tielanga na Facebook, tielanga na WhatsApp, na ba groupe partager yango e ozala malamu mingi. Nzamba lola azale longo na biso, nzamba lola pambola bino, message oyo ekende partout e ozala penza malamu mingi. Piero na mwasi na ye baza bana mikete, bayebi eloko nini o bazo sala. Baza bana mikete kofinga bango na réseaux sociaux eza solution te. Koya kofinga bango basala boye bas eza solution te o tokozwela bango. Eza solution te. Bana ba famille ya mwasi ezali, famille ya mobali ezali, ba pe na pasteur église wa pesika o bakendaka, bana basala nzambe o balandela bango. Soki bako juger bon, bakabwana e otala bango e otala biso te. Nzamba lola pambola bino, tielanga j'aime bien tokutani à la prochaine occasion. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube X les Botelois, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.